lukambongo nde azabe na mukuma mobala sundola. Mobala sundola lukambongo na ngapo na koboko la zemi na ngam na mobala ngam moyibi teni te aksundola ngaze makima kinda. La belle. Ponite o te katamai. Yo pona no ga kinda. Na ndenga na bwana koteka mai te simba te. Ta oza fresh. Mamna sa kinuma na ngokoti na mbona ke yiba te. Pona nga Couvre-Feu. Non, peu ça, merci na papa Kasongo pour éliminer toute la criminologie. Ya solo. Émission na et ça la succès sur batalinga. Éliminer toute la criminologie mais ndetsinga mikolo matolo esimbate. Mais lelo ndenge couvre-feu komi ba so to komi na combien ya to ekiti ou bien to emati pour tout le monde le monter de plus en plus il y a la grande saleté comme sur Mboka maladie se multiplier si on couvre-feu mati si to ya saleté bien couvre-feu ekiti si to ya covid te bon isa mabete isa la force de la loi ba konzi ba 5000 ba sala na bon ba sala pas ça na ba tika soka samedi weekend to bita tongo ça les to beta bandule na $50 ou $20 et ça l'a bien mais ku bande banda ba cause la raba to mo muta to fièvre ba mère na bisa kende nini na hôpital cinquantenaire akei pona mamba misu mais comme ba confiné mère o na nini na corona tana ba niveau boy to se pelaté vraiment to zongande to zalaki en tout cas pona ngai ni pona ngai na moni couvre-feu eza moi mabe pona biso bato toteka na butu ya solo otekani nateka ka dendo Thompson ya okalinga so nateki na zumwa muke na débrouiller pona bana batanga classe ta na moment oyo na oteka lisusu te moye bana batanga classe ezate yango nazo senga makambo couvre-feu oyo bayeba na ko raisonner Tolembi couvre-feu yango yé inumba simba na butu sko yo sande tolembi kasite po to mona couvre-feu to mona te na bakangeli biso mutu mo bayaki to bandi mo akoti na mboka bakangeli na biso tabata butu ata na couvre-feu to ovanda ti butu titango to mona mutu mo te ya mabe na mboka oyo bakangi yo te amutu ayako osala bwa sala ki be pona boma biso to moni te to et je dis un grand merci à tous les téléspectateurs. Nalinga koseka mingi pona zalaka la kanete balbi JEMIDOR TV toujours likolo makas. Abonika kokozala jamais dessus. Je dis un grand merci à mon boss papa de Ondinga le grand archiviste balbi boss moko ya moté ya malamu. Boss moko bien. Je salue aussi maman Bitanzinga balbi maman ya bane belé bambote place aux amis. Donc un grand merci na groupe les amis de Dora. Yom dans la poste ya promotion et loro na yo basala ngo publicité. Koza pete benga biso ba numéro ezawana vraiment okozala jamais déci. Na bi lelo bozo tuna lelo non si Dora kolobela ni émission lelo za na micro baladeur no tambusa na micro nazo tuna par rapport ya couvre-feu oyo ebomi makambu ebele. Batu bazo vivre ndenge nini par rapport ya ba couvre-feu. Donc héritier Matengo un bon caméraman, un bon réalisateur. Zala wana simananga maele tokendaka molo totuna ba kinoise na ba kinois nini oezoleka ndenge nini bazo vivre par rapport ya ba couvre-feu. Voilà tomoni tanti na biso akoyaka malembe. Bonjour la belle. Bonjour. T'as la caméra s'il vous plaît. Comment nani? Moi je réponds au nom de Rebecca Mankoto, souvent on m'appelle Rebo. Rebo Pesombote. En tout cas la belle, tu peux nous dire comment ça se passe le couvre-feu?
Non, c'est pas bien parce que nous avons besoin que les activités doivent être comme on était depuis longtemps là. Parce que le couvre-feu, ça nous pénalise de toutes des choses. Vous voyez, les transports, il y a d'autres gens qui partent au travail, peuvent finir en retard. Quand tu viens en retard, tu vas trouver des soldats. C'est pas bien. Je n'ai pas beaucoup de parler, c'est seulement ça. Merci beaucoup, Rebo. Voilà, Tozoko Bakaka, Tozoko Bara, longtemps, ce micro na biso. Voilà, malé, mais tout le monde, il est grand artiste. Le artiste, moi, Emma. Artiste, quand on a un panzateke, les camo ya couvre-feu, sa biso passi. Bonjour, artiste. Bonjour, grande sœur. Comment on est artiste? Parce que Bazo landa biso, ba pe kombo na yo, artiste, beta la musique, nini? Jonathan Chitoko, animateur. Bon, makambo ekeneka ndenge nzamba lingi. D'abord na singo merci ni azu chance solanao. Na singo sou merci na mto filminga. Makena bi kombo na été pour na héritier Matengo. Tonton héritier Matengo, na peso merci, na peso na moi singo merci. Na peso sous maman Denise Nyagiro. Maman présidente merci. Merci Nanini. Aujourd'hui que vous êtes artiste et animation, vous mettez le son le monde parce que les téléspectateurs vont sentir oui que Jonathan a vraiment talent quoi solo il était côté mais il solo. Wale unatoka umgeni unaloria unachambula baba wa bwana unakuya na batoto seta unarudia tena kumulangu tuzome. Merci beaucoup. Naza monto na linga musique. Na lingi pe grande sœur nangao a Sala émission bien a ce débat congolais va se défouler. Merci beaucoup artiste. Sikoyo okolo banini pona situation o ezokomela biso ya couvre-feu parce que toyebi eza ba famille belé baliaka auto du jour mais couvre-feu oyo pona yo eza malamu to eza mabe. Ah bon pona nga couvre-feu na pe ça merci na papa Kasongo pour diminuer toute la criminologie. Ya solo. Émission nao et la succès sur batalinga. Il diminuer toute la criminologie mais ndetsinga mikolo matolo esimbate. Il faut bâtir kata samedi to beta tongo ça. Ya solo pona yo samedi karane couvre-feu zalate. Pour dimanche mutala la lundi ki musala. Merci beaucoup artiste. Mais à part ça mabanga quoi. Pesa ba mbote mi balé kasi. Ouais, na pesa na mbota liboso. Na mtu alinganga mingi. Mama Botanga, comme on est Nathalie Alamba, deuxième vice-présidente à UDPS. Mbote mi baliza muke. Na pesa susu mbote na venanga Muscador. Mte daranga na ba faiblesse nanga. Sonazana pasi aidanga sonazana zala aidanga yona sini papa Kasongo aide biso samedi tous en matin dans ambiance pour tout kutana ba bedachou tout kutana ba JC Makala tout kutana ba serre le ba serre boy faut kutana ka kena mela moi champagne ou tena kabilo ma $10. Merci na maman Denise Nyagero merci Susu na ba masta nanga kapata gengi mena bwa Pour le monde peut bête moi dans Simon boy artiste moi pour saluer le rôle président de Tambola non ça tu yo malili bweneni oza choté yo bongo siko eza malili te eloko esalanga bizani bête que moi dans sango po ba eloko esalanga bizani na sola pena serre moi frère chéri longo lo singinga na ba lo na briefer kaka Oh dambolo dende. Oh dambolo dende. Oh dambolo dendo yaya. Eyindi. Ah, bon comprendre, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Merci à Baba Jean-Siningo Bila, le gouverneur de la ville. Merci aussi à tous ceux qui ont le temps de penser aux faibles. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde est sous de Guatelemi. Héritier Matengo Kolembangate. Bonjour tonton. Bonjour maman. Comme nani à Tozawa. Alors je suis dans salon. Toi na parc ta gagne bazar na bim suna immeuble.
Muscador tokiti caméra ya JEMIDOR TV précisément awa kaka poto panza teke concernant makambo o ya couvre-feu. Pona oko lobani pour la couvre-feu. Eza bon to mabe. Te bon eza mabe te eza la force de la loi. Ba konzi ba 5000 ba sala na mo ba sala pa sana batika soka samedi weekend to bita tongo sa. Le to bita bandule na $50 ou $20 et ça l'a bien mais ba ko. Na ozana DJ. Ouais, moi je suis DJ. En tant que muscador asanga mon konza mboka papa Jansi ngo bila fongola biso makamo par sana fati betone makamo yende papa. Merci beaucoup. Héritier Matengo kolembangate donc le photo tambusa caméra vraiment partout vraiment place igno surtout le place igno so ba kinyo ba zomi kaka poto panzaka teke concernant makambo o ya couvre-feu boye ba ndenge nini population ya Congo ezo vivre wa to moni tantine biso avandi ya kitoko maras. Bonjour tantine. Bonjour. Comment s'il vous plaît? Kombo nanga maman Hortense, tantine Hortense. En tout cas, na ekolobela pona likambo couvre-feu. Ya solo donc toke no molo donc atozana wapi? Atozana kati ya lemba terminus. Lemba terminus na olobela likambo ya couvre-feu. Na moni za chaud trop. Non, on a la canne sagalate parce que couvre-feu oyo miso balobeza bien pour la sécurité ya moka na biso pour la sécurité na biso morope mais ba miso babi que couvre-feu za mabe et bebisi makambo ebele bato ebele ba comment souffrir yo ko lobani pona yango. En tout cas pona ngai ni pona ngai na moni couvre-feu eza moi mabe pona biso bato toteka na butu ya solo otekani nateka ka dendo Thomson ya okalinga so nateki na zumwa muke na débrouiller pona bana batanga classe ta na moment oyo na oteka lisusu te moye bana batanga classe ezate yango nazo senga makambo couvre-feu oyo bayeba na ko raisonner pona biso tozo souffrir to souffrir bato toteka na butu même bato misala ya butu moi akokene musala boy moya zonga ndako ezate akolala libanda akokanga makana musala kuna mama bana kokasande papa ake place mususu okeka musala nde kangi na ba couvre-feu akangami na musala moya tambola ezate yango na leli vraiment pona makambo couvre-feu biso ba commerçant ya butu to kalingi biloko to ekoteka na butu na bakwanga to ekoteka wana pona bana bazwa moya vivre moya kotanga classe siko moye kutu ya otangisa bana classe ezate. Merci beaucoup tozo ko bakaka sikoyo eza ba fille mususu mikolo bazo benga mama ba pain coupé de ba fille oyo ba bateka siko kwanga sa do dendo sans plateau donc sans kwanga ba sala na bango ba vie ya butu do ba ndumba na loba kwa sikoyo yo poza bongo ngana za mama ya ndaku naza mama ya ndaku mubai nanga sala kate aza blessé de guerre tobika kana mwa biloko yo totekaka ya okalinga butu wana mais na moment oyo na oteka te na oteka malonga te msuna koteka mwa 2000 francs na est-ce que futela bana classe futela bana classe te bozwaka lipa ya pamba esili moya futela bana classe ezate nde na moment oyo na oloba lokwa nazoteka malonga te bana moye bakende classe ezate yango batalela biso likambo ya couvre-feu batalela biso ango batika na bakata na likambo ya couvre-feu poto zo moye pe ya kotangisa bana classe makama be komena mboka kikuluna kimuyibi ezaka pona bolamu na biso te yosko eza pona bolamu na biso basala ki basa pe sécurité mo ya bien mais batala ngonga yango pe to boyite bako ezala ndi ya couvre-feu te soda ko tambola tamboli ne patrouille na e ayebi bakokanga kuluna mais ezala ya couvre-feu te na bakuluna na biso batoyo toza bakuluna te to komo souffrir. Merci beaucoup. Merci. Voilà tomoni papa la biso avandi papa la biso bonjour bonjour boza bien awa pepele couvre-feu pezo lega bien to se pena mote oh moi c'est va couvre te poani eza pour la sécurité na biso moko pe ya mboka ti olobi bien to boite mama ozandi ko na biso to sala ke loko pona évolution comment ndabo comment na ngai ndonga luambola je suis de Lemba né grandi à Lemba mais tu vandi trop natango mobutu to mona ba impact ya couvre-feu mais lelo couvre-feu si li valeur
donc couvre-feu vraiment nango ko fina ba 100 francs pas ba nani bana moto ko fina ba 200 francs pas ba chauffeur. Est-ce que couvre-feu bit nango ezaki yango wana molo ko fina ba 100 francs pas ya bana moto clairci biso nanu parce que couvre-feu biso toyeba partout ya 21h juste donc moi na chez bango. Oui, tu as au lobby maman basolo ndezala ki na tant président lobaki. Na 3 jours wana ba respecta ki. Mais après les 3 jours, et comme le wa business moro ya ba policier na ba to ba sala transport quoi. Bana wewa na banani na ba chauffeur. Donc so na barrière, on a 1000 francs au PC, au leki na yo. So na 500 francs pour la moto au leki. Mais comme ça en commerce. Mais biso de bege couvre-feu zaki premièrement. Pona ko doser to ya croissance ya nini ya Covid-19. Mais lelo ndenge couvre-feu komi. Ba so to komi na combien ya to o ekiti ou bien to o emati. Pour tout le monde lo monter. De plus en plus il y a la grande salité comme sous na mboka, maladie se multiplier. Si on couvre-feu mati si to ya salité, bien couvre-feu ekiti si to ya Covid. Toujours battre. Personne n'a besoin de son seul bon en question. Bino mo kozala ba témoin ya romona tonton na biso azala ki tellement monté très colère. Vraiment biso da bato butu papa. To sengi vraiment zong sele biso ndé to zalaka. Bato butu msanyo sala. Bon ngai na teka na terminus, na teka ba soso na ngai. Na commerçant. Donc na teka ba soso copé banda 18h ti 23 ou bien 0h to kati. Mais lelo ce gars et comme il a 18h kaka serré bandi. On paye 1000 francs. On paye si commandant 500. On paye si président chef de parking 300. On paye si maître 400. On paye si c'est quoi tout ça là couvre-feu tout ça là. To comme même so ba bâtard. Vraiment président a joué une conscience place où tous on est tous là qui pardon vraiment. Si on est là qui Lisusu ba okanga classe. Okolo bani pona yango. C'est malade ezali. Est-ce que yo zande comment ku fina pandémie? Bon, na ko constater. Na za grande sœur na nga en Europe. Na Europe bien awa na Kinshasa. Awa ku banda. Ba cause la raba, to mo muta de fièvre ba. Mère na bisa kende nini na hôpital cinquantenaire. Akei pona mamba misu. Mais comme ba confiné mère o na nini na corona. Tana ba niveau boy. To se pelaté vraiment to zongande to zalaki. To zongande classe wana. Ne to zali be bana ba zonga classe biso to ba parents mère. Lelo to ne to zali boye ba classe ozoka oyo. Ah mama de solo mboka senini. Mboko komo ke na kufa biso mesala ba vina biso to la Ndumba to lukambo. Oza pain coupé mikolo ba benga mne ba pain coupé. Mesala lukambo nde azabe na mukuma mobala sundola. Mobala sundola lukambo na ngapo na koboko la zemi na ngam na mbala ngam moyibi teni te aksundola ngaze makima kinda. La belle ponite ogote kata mai. Yo pona no ga kinda. Na ndenga na bona goteka mai te simba te. Ta oza fresh. Mamna sa kinuma na ngokoti na mbona ke yiba te. Tolembi on va faire yango yé inumba simba na butu sko yo sande tolembi kasite po to mona couvre-feu to mona te non bakangeli biso mutu mo bayaki to bandi mo akoti na mboka bakangeli na biso tabata butu ata na couvre-feu to vanda ti butu titango to mona mutu mo te ya mabe na mboka oyo bakangi yo te amutu ayako osala bwasala ki be pona boma biso to moni te tolembi moi to zo sumbongo nde to zo ambongo ezate talinga na zembo na sala tele ti to sala le ezate yo mo poteka kana na buto za pain coupé mais ça oteka nde bango ba so fait bon ma mobele bo mi biso makambu parce que liloba nini zo se ba konzo ba olanda biso parce que JEMIDOR TV za toujours likole ko taratina ndako ba konzi partout dans le monde entier okoyebisa ni na ba konzi o ba olanda biso siko bakondi na ko lo ba bwe bakondi batika mbuye batika biso to vana ne boka la biso ezalaki bazongisa biso mboka po to souffrir makasi to souffrir biso bana bango to na musala osala te to na musala te ba compagnie na biso to sala moi ko luka mona biso ba nduma te to sala ka to zuma 100 fois to le to boko na bana biso otangisa peka bana ha wana kaka so bana so ko ba ko ba fazer jamais moi sina ko comme ça moi na nga fazer. Merci beaucoup. Moi, tonton la biso pe kuna, ba le bezaka ya roïna, ça chauffe déjà.
Bonjour tonton. Bonjour monsieur tout le monde, bonjour. Et vous appelez comment? Bonjour tantine. Moi, je m'appelle Jonathan, je me prénomme Jonathan Arnold Mwamba Kambo. Je m'appelle comme ça, Jonathan Arnold Mwamba Kambo. En fait, je voulais dire juste à propos du couvre-feu. Les gens qui vendent des denrées alimentaires, il faut que vous les laissez vendre jusqu'à après 21h, si possible. Et ceux qui vendent aussi les médicaments, même jusqu'à X heures. D'accord? Donc, n'obligez pas la population à rester à la maison parce que si la population n'a pas de quoi manger chez elle, elle ne va pas accepter de mourir de faim. Elle va sortir. Et quand elle va sortir, conseillez aussi les agents des forces de l'ordre de savoir coopérer avec cette dernière pour pas que ça s'enlise. Et c'était cela. Après, basta, n'est-ce pas? En tout cas, nous aimerons seulement que cette pandémie puisse être endiguée dans notre pays, le plus tôt possible. Bonne chance à ceux qui s'occupent de cela. Et merci pour nous protéger. Et ne cherchez pas à nous poursuivre pour nous interpeller parce que nous avons dit juste ce que nous pensions. Donc, nous voulons la liberté d'expression et puis c'est tout. Merci beaucoup, j'ai aimé ta façon de parler, je ne sais pas, tu es rappeur ou comment? Moi j'apprécie aussi la musique et la lecture, j'apprécie la musique et la lecture et c'était ça. Là, tu connais quand même chanter. Chanter, on nous apprend souvent à chanter même à l'école, nous chantions parfois des chansons et essaie d'abord de chanter. Essayez de chanter tout de suite. Une chanson, qu'est-ce que je peux chanter? Je peux chanter. Attendez. I can't to sing. You speak No cry. I learned this language and I want to speak it very well. But inside our country, when we don't have anything for paying it, we cannot do it. But I go to end my Merci beaucoup, thank you. Bino mo sentir kaka ndenge bino mo bilemba ezalaka commune moko ya intellectuel bino mo vous avez vraiment témoin koyoka lokoto webetami moyoka ngata sentiment ezate botikaka na seka pona zala na kandate donc lembe ezala commune moko ya intellectuel bino mo vous avez ba témoin koyoka oh merci alobi kitoko pele ngenga merci na ato sekangi banda Londres balobi ya tonton mo ya mbongo ebele tozo continuer ngana kotambusa micro na biso to panzara teke ka ndenge zalaka. Bonjour tonton. Bonjour maman. Comment on a ici? Comment on a Jean-Noël? Ton Jean-Noël, tu quittes caméra ya JEMIDOR TV précisément à Tozana Lemba non? Oui, Tozana Lemba. Lilo baloni n'ese pas ba konzo ba Hollanda biso concernant ma couvre-feu oyo. Batika yango to balongola yango yo kolo bani pona yango. En tout cas pour la biso pena pona nga pena ba konzi balongola couvre-feu même lelo pena même na buto lelo même na 21 même na 0 na balongola parce que ça on a tomba mokote. Et donc c'est souffrir biso makasi pa pepe na awa na kati ya mboka ndé tozo tambola. Tozo souffrir makasi ko uta lemba kuna ozo kende ba quelque part boye vraiment même ndako mbongo ndako na ndako boye ozo kwa komemate vraiment bazo kanga bino na nzela. Tozo c'est souffrir makasi na prendre le couvre-feu pena balongola ngo penza. Ezana tina te ba konzi ba soda ba komi okende bimaka ka bongo ko kaka batu na ba faso wana mona ka ba profiter kaka na couvre-feu. Donc soki bo komi na mutu ka boye bozana kati ya mutu ka boye ba kangi bino tina ba kangi bino presque so ba kangi bino bo komi kita mutu komi débrouiller nzela na tawana ko kende kuna bokuta na suna batamabe. C'est presque tozo c'est souffrir pour na couvre-feu vraiment balongola ngo ba konzi. Balongola ngo ezana litomba moko te vraiment tozo kemba makasi pour na lisolo ya couvre-feu. Merci beaucoup. Ok, biso toyebi ke mokonza mboka alobaki soki bakangi yo na ta ya couvre-feu bakotikela ba bion na yo policier ko zwelo ko moko te. Mais yo lobi ke ba policier ba mo botola to biloko. Oh, mais ça c'est normal vraiment parce que soldat ne va pas victime. Mais oui, c'est normal dans mon ango tango tozo mata na nzela ya rompo bozo mata boye na tanta di fille bozo mata wana 21h boye la bakangi bino surtout ba société mo boye ba likolo kuna to. Abo temno pe bilonya. Oui, bazo botle biloko botle bino pour na couvre-feu boye bakangi ko soki te ba che bino na mo place mo bo fanda wana so bo fandi ba komi ko tindika bino na ba façon mo parce que pour les solo ya couvre-feu. Oza na problème té mais couvre-feu et donc
embrouiller bato makasi. Merci beaucoup. Interview na biso donc Isara héroïne oh tout le monde tonton na biso azo bimaboé. Bonjour tonton. Bonjour maman journaliste. Comment est s'il vous plaît? Comment nanga monsieur Koubana JFT? Merci beaucoup monsieur Koubana JFT. Lelo to kiti caméra ya JEMIDOR TV précisément à tozana lemba. Siko problème le monsieur est que couvre-feu oyo, couvre-feu bâti. Et ça malam to eza mabe. Ah maman pardon. Bato bazo couvre belé kuneza ba européen biso toza immuniser bolongola biso couvre-feu. To komo koma mbangu na bandako to nazoka ki omona pota oyo nazoka ki pona ko kima mbangu. Tala na kima ki policier yango wana na zui couvre na zongi na ndako retard siko nazo kima policier linga kanga to komda ba 29 3 minutes na keko kweya. Alongola ngo mukonza mboka alongola ngo soka linga alongola ngo apusa ngo mata 0h ti 2h du matin comme ça 3h biso to bando ko bimane to mesana ko bima 3h 4 net biso to uta changu kuna kota bibwa kuna siko pona ya lema na sala kama musala na ngana za awa ifona la mukaka 4h bo 4h wana nazo 5h 5h tango bando bima to komitala ebele to tamula nzela bolongola mukonza mboka pardo yokela biso malongola yango mais ça pour la sécurité na biso moko sécurité toza immuniser maman toza immuniser yo to mona teke toza immuniser eza biloko ba européen toza immuniser ezali effectivement malade ezali mais toza immuniser longola ngo mukonza mboka longola ngo to sito le makaba couvre-feu e banda pe ata 0h soko lingo maintenir banda ata 0h ata 4h esili po nyoko la biso po Antonio comme biso za ba débrouiller to liaka na ko débrouiller biso na ba compagnie to liaka na ko débrouiller tana ke no soka bo so na bukanaki ngala occupé dollar ekiti biloko lia pe kiti ah mama dollar ekiti biloko lia wana bo tozo za mukonza mboka sala musala na salite wana biso to ndi manante ekiti na nte azala musala na ekiti te tozo na besoin na nyatango penda ekita tozo soutenir etina suka. Papa de Onzinga, le boss mort et père, c'est les grands archivistes. Merci beaucoup, merci. Donc, il n'y a pas moyen qu'un sentiment. Merci beaucoup pour ça. Vraiment, tu continues micro baladeur na biso mais Zaka Kalikamboya heure. Hérité matin, on a signalé Zaka Kalikamboya heure. Donc, monsieur, comme nous avons déjà na souka. Et on a boya ka cause l'ingrate. N'a qu'à remercier bino vraiment il y a trop na fidélité au bozala qui n'a pas na émission ya lelo. Président de la République, yoki population oignon sur balobi. Donc boza vraiment ba témoin na oignon sur population ya Congo et lobby. Donc ya malam to sala kaka ya mabeto boire pour ezala vraiment bien. Rapidement je dis encore un grand merci à mon boss et papa de Onzinga les grands archivistes sans oublier Mama Bit Onzinga. Émission donc bozala ka branché ko bossa na te s'abonner massivement ko zapper ko s'abonner za na ya au Philippe et salanga ba bien. Merci beaucoup Nabino Nyoso, merci beaucoup na Atose Kangi Banda Londres, merci beaucoup groupe les amis de Dora na Bosani Binotewa. Tokota la prochaine émission longo na ngamoko non si Dora. So bon na émission le cas qui père si boy. Ah bozo tunakanga non si Dora père c'est l'axini ni père c'est l'axi kitoko et la qui suit bien et l'axi toko. C'est Myriam Coiffure na show de fonds suisse na Bosani Yote toujours musala kitoko Myriam Coiffure. Donc grâce il y a caméraman moko bien, réalisateur moko bien, na kombo ya hérité matengo. Voilà, on va te la prochaine émission. Bye.